Il y a côté partout automatiquement ma caméra ezali tant to diffusion la télévision boy to diffuser ngo na sentiment te to diffuser ngo pour to zali listo ya bakonzi peut to diffuser ngo to zali be listo lito ya population to ngala to diffuser likambo bakonzi bozo mona boluka pe bokita sur le terrain pour retrouver les bandes de solution likambo esabi likamunene bamvula e tiko beta makasi mibale awa bandeko bazali na quartier Mouké dans Passa 1 la commune Nsele souci pe mawa est-ce que les amis m'appellent toujours plat mais bamvula tiko beta e bouki presque même 20 à 25 ndaku ezini ba famille on a dit que la condition nini bakomi kolala libanda ba famille batikali pauvre basa kolela nani akosunga bango yo mto mesako kene na 2023 ko la poche peuple ko luka boza isungi yango yo c'est ça les bons moments ko kita premier ya peuple ko sunga bango souci pe mawa à tel point que ngamo ko journaliste na kitu sur le terrain na meji ko sunga population wana mais na bozuité ça c'est à 10 000 francs dans la population wana et au sein de l'autre côté mais interpellation oyo to savela nani na ministre environnement moi na mboka F Bazaïba environnement ezayo kita kuna na terrain na Passa 1 na quartier Mouké na madame Laetitia Kabombo on est au niveau de la province ya Villa Kinshasa na mwana mboka Jatili Ngobila Mbaka vena ngai de Caire na dinga vraiment que liso na yo et la ndakatole kala mbona pe to ino yo kaka puisque on réagit ça rapidement sur le lobby na mwana mboka plus Mwabilu urbanisme et habitat et la ministre des Affaires sociales na mama Bougumès sa commune Nsele tika biro tambola na batamite mama wa lokola mama Gisèle Moloni ozali madame ya mwana mboka Patrick Moloni Mouké chef de village Tolingana en tout cas baleli bino na bisika oyo bokita pe na mwana mboka toleli toki mboko mozoki député Kalonji baleli bino bokita na esika oyo po sunga bandeko o parce que surtout tiki bango boy depuis ba mvule beta kiselo balala kaka libanda to na élément oyo ko toucher et salier passe na motema benga biso ba numéro wana to mamno tina esika ezali et pourquoi pas na mwana mboka Jango Ivuzi to mamno nesika makambo ezali boy ba kosunga bandeko atala ba saki ya pamba et ko permettre bango le kola na les bandeli boye solution emonana mais pona ngai soit analyse na ngai na moni que quartier na mai ezaki ba mai eza canaliser te donc déjà base ya causer ba érosion oyo to landa et érosion juste après c'est parti mwana mboka Ziko Mayamba. Toza quartier Passa 1, quartier Mouké. Awa to monika to lali na butu donc érosion yé maye yé buki biso na banda kunyoso esili donc moi to lobeza te papa. Ya toza libanda na bana to senga kaka bakonza mboka en tout cas basunga biso ba aider biso batinda ta ba beni ya banini ebwakela biso ta ba kundela biso mabulo po toza libanda na bana moi ko sala ezati banda kunyoso na mabele banda ku exili biloko nyonso banda ku ekei do toza kabo bota la biso nege to komi toza na mbongo akofutela ndaku te toza libana na bana tozo senga nde lisungi epa mama Denise epa papa na biso député na biso papa Kalonji bota la biso toko kende wapi awa tiso kikune za combien de ndaku combien de parcelles toza na mboka akofundela bana te bana pe bazotanga toko suka wapi eko yako kende ti eboma quartier Mobimba bosunga biso toza na bosenga ya papa Kalonji aya kosunga biso na likambo makasi esalemi awa na quartier Mouké toza na posa baya kosunga biso mama Nyakero mama Denise
Pona situation ezali ya biso moko tokoka te mbongo ezalaki muke yango nde tosombaki ba mapango oyo. Mais telle situation ndenge ekomi bana libanda, ba mama libanda, ba papa mbongo ezate misala pe ezate. Nde tosengi gouvernement, tosengi papa Kalonji, tosengi mama Denise Nyaker aya kosunga biso na situation oyo poto bima na pasi oyo. Papa nangana kwa kate nazali bana na bana nazali kamzo kende te. Lubango nangana zaki nango yango nazali esika mususu te. Nazana balabala na bana mubana ngape azate. Basunga ngana kokufa nazana esika mususu na kokende te. Lubango nazaki nango yango mobali pe azate a voyager. Na koka te nazali banda. Na baleba bakonza mboka basunga ngai nazokoka te. Biloko nyonso echoli ngai natikali kaliputo na lati bilamba bana nyonso biloko nyonso ekei nazaka bo Kalonja ya kosunga biso moye ezate na koka te. OK, tozali vraiment awa bomoni ba événement nyonso oyo ba érosion esalami na mbula oyo elekaki oyo ebetaki awa na quartier Muke si avenue Kikongo awa place bomoni awa totelemi référence na pont oyo papa na biso député Kalonji asalaki na avenue Kikongo. Pont oyo ezali kosala biso vraiment malamu po population ya ngambu ya pasama baba traverser na biloko na vie na bango mobima na ba classe ya bana. Mais awa bomona nzela yango ndenge ebukani bakonzi ya mboka na babulu ndenge esalameli biso na kati ya quartier Muke vers site Kilundu. En tout cas la localité ya quartier na biso ba chef du quartier ya quartier na biso ba député ya quartier na biso ya commune ya biso pe mama Denise bakonzi ya mboka président république biso vraiment to komi na suka etake ba population na bino biso nde bana bino ba papa na Nzambe azali likolo na se ezali bino botika biso te pona ba érosion oyo soki continuer tokotelenga na quartier mobimba tozasuna esika ya kofanda te mwa maloba moke nazalaki nango epai na bino bakambi ya mboka mwa maloba moke nazalaki epai na bino ba député maloba oyo ya biso ekomaka epai ya bakonzi anzela na bino papa na biso Kalonji mama Zizeli Kamwanya mwasi ya chef coutumier Moloni oyo tozozela na 2023 boni okotika biso peka na quartier oyo botami to telenga na boye etake molobeli na biso abimi to pesi malobe pa na bino pe bosto wa kosunga biso na batu ya mawa pona kati ya pasi oyo ba moto moye le kalisusu awa ezali te moye batu ba traverser na biloko ya construction ezali te vraiment to sili mayele awa Papa Kalonji kolemba biso te yaka continuer musala na yo po quartier mobimba to taleli nde yo yaka osunga biso po tenzela na yo salaki eza ya kobukana mapangu nyonso eza ya kozinda mine bozomona bino moko ya koloba su ya kobomba mezalite bino mo na image bandaku bapangu babalabala nyonso eza ya kokatana utilité ya pont na biso daki malamu tangu nzela ezali pont esalami awa ekomi pe menacer mabulu pemeni ya pont po yango pe kala mingi te soto tiki yango ekokweya ba député na biso oyo toza kozela na 2023 botala ya biso bana bango oyo boya toza na posa na bino boya mama Zizeli Kamwanya mama ya bana ozomona quartier na yo na bana na yo nde baza kolela epa na yo ata na lisungi ekozala malamu tango nano ezali mokete menga kotia maboko pote mabulu oyo ekoluka biso so quartier mboto kende na banzi na suki wana epai na bino bakonzi ya mboka olongola biso na paso ba érosion oyo toza na bana toza su na mbongo osoma mapangu te lelo o soki awe baby toza mbongo osoma mapangu msu wapi bolukela biso solution na bana na biso soki te boye moye te tozo kufa na sambula a moye te bosunga biso bolobaki peuple d'abord le bandako ekei mapango ebukani en tout cas boya luka biso solution na lombango botika biso boye te avevi bazali awa baofele bazali awa tozomona te tokosuka wapi biso nde toza bamisu toza bamibali te toza bavevi soki mapango ekei tokosuka wapi nani akosombela biso mapango mosusu na quartier Muke aboya olukela biso solution. Voilà, merci beaucoup. Tout ce qu'on a des éléments, voilà. L'élément est passé. On a mon ligne, tu vas aller là. Tu vas aller là, passe dans mon thème. Merci de mon amboka force qui ouya. On a ce qui m'a moyen pour tout comme on est sika wana. Merci Ndeko. Quartier wana, c'est fort et possible surtout de budget ngo et que bon la carte géographique ya ville à Kinshasa. Quartier wana. Mais population zali sika wana. Ba okende wapi?
baza ebele à jamais. Oyo yo ozozela ke 2023 ba voter yo pour ko sabango na kopo aloso. Pour ko sabango na loso dans la soso. Soso ko pour ko sabango population yango eti. To moni to ki dia samuse ebele Thompson yango kutu. To bi 14 qui dans $10 partout était comme $10. Pourquoi cette population là, cette population ça y est capable de sommer $14 on a dit pour les la parler. Pourquoi ça bon ni? Mais moment ko la ki sa bolingo ba ke no voilà na linga kabino moment ngo yango yo. Bomoni quartier wana. Bomoni élément na au moins mboka popo ikoma sali yango. Élément ya souci. Élément ya passe no comment. Faut ça tole ka mona pour ça biloko aboye. Biso to kitaki sur le terrain. To bele la bato mitema mawa. Mona mboka Patrick Moloni Muke. Gisèle Moloni Kamwanya. Ba bele libino kuna. Ba leli na kombo ya mama Mokonzi première dame Akitakula. Baleli et pas ya mwana mboka Jatini Ngobila Mbaka gouverneur de la ville de Kinshasa Okitakuna. Baleli et pas maman F Bazaïba et pas mwana mboka plus Mwabilu Bokitakuna. Maman Boguma s'est scellé, les alliés commune na yo, soit charge, soit responsabilité qui t'a sur le terrain avant que vous voulez ma casse sur les bosso et bêta. Tout le monde a une solution pour permettre que moi je sentir mieux pour vivre dans le Congo. Bon bah solo iyo Congo linga kabango. Kosunga likamuna débit ezaka malamu. Avec même sac vide. Moi ba pau motivation ba jeune quartier wana. La cadre du gouvernement moi mboka Jatini Ngobila. Ce que je yata ba fulo zo tambo zo sopa ma partout au loko ti toko para ko ma bulu wana. Peut-être que permettre mande ko wana. Mon amour zongi la telle porte. Attends, je ne vais pas venir m'obimbater. Moi, j'en ai fait un quart à pas me permettre que on vivre la famille na ye. Ne le oko so le pont la vie que c'est ça blaguité, c'est ça sakaté, c'est ça quoi ngana lipaté. Ne baba que loko so mali pa moi mo fele. Non non non. Si vous avez des chances que vous essayez à vendre qu'on protéger. Na mata ba ça ma porte ma mbudi. Na monga fulu ba roger partout. Ton négligé. Ma famille bonne le ba comment la passe. Yango be ya bani na passe. C'est ça les bons moments.